mais na ba oyo ngai na sololi na bango ya libanda ya mboka na tuni bango est-ce que vidéo wana ezali authentique toté ba expert ba ebisinga ezali authentique ezali authentique, c'est-à-dire c'est lui, c'est véritablement lui, c'est véritablement lui. Et loko ya montage na kati ezalité, c'est difficile ya ko placer montage. Bien que namoni expert moko ya montage ayebisi ngai avec ma preuve à l'appui asali ba dessin alobi ono tala boye eza ko faillir eza ko lakisa ke eza montage te, mais pas na ngai na ba oyo nga na sololi nango ba ezali vidéo moko authentique. Et ça polele faut tala ba plan ni ezali ba plan de coupe ni ezali effectivement to bani na plan on sait tala d'abord décor, tala d'abord les décors, voilà ozomona tala d'abord décor ndenge ezali décor eza komona na keza authentique eza na kati ya mutuka. Et on voit on voit la maison où il y a une fenêtre moko ici là donc ils ont un chantier et puis il y a une musique qui joue. Il y a une musique qui joue. Et ça musique moko ya bayuda. S'il y avait quelqu'un qui passait, on allait le voir. Malheureusement, il n'y a pas quelqu'un qui s'est passé, mais on voyait en dehors, il y a des décors internes. On dire que ce n'est pas montage. Mais justement, c'est comme ça qu'on sait voir ça. C'est clair et ça visible. Au lieu d'analyser, de réfléchir, et loko est comme les bisoboye, to vandananu, to analyser en malembe total, to enquête moko salama, et la diligente, pour te balande lango, tout le monde a ce qu'ils ont livré toté aux hommes. Donc je regrette ces Congolais qui ne savent pas analyser les faits tels qu'ils allaient et qui se mettent à discuter inutilement, à faire des commentaires, non, il faut taper perdre, il faut nino. Est-ce que vous avez des preuves? Parce que tout ça là des mariages, voilà nanaï. Batos baby bien beaucoup na yebe ki ngane to bala. Na kina singa ni numéro na kesinga na ngaya ya pa. Tana ki beaucoup na yebe singa afana personne ya pa mfana na bimana yo. On bimana ngai yo etenga na za mwasia serviteur na yo ki bimana ngai susute depuis kana bando lukayo kona lingao. Na mona ki place na kulinga to mtu na bando lukatepika la yona bombe kanza lupango sikonde na mulio boye na sepeli ndo na balo sipelo ndo kutu ava kutu mbali ba kufara lo sipelo de pikalawana abi ona ibaki ti position na tena ndaku na ngai na ngana lumola ipo na ngai ona susu na ndakwana me mos ngana ibisi webike babala nga abi na ibike babalo na kujonga sangoma libala na kusubilo lupango susu na kutinda bande munyo na poto na usubilo na mtu amango na ibisi yo linga bimananga oyo na bimana o betu ki mana na kati ya mtu na zone video moko o elongi na moko eza penza o elongi na eza na kati na ko bisa o mero ko sa ko te na justice onga na koki koloba sera salaki d'abord mabe koya na démarche yango na ba réseaux sociaux parce que la justice peut faire ce travail là. La justice peut faire ce travail, mais d'abord avant justice, il fallait que nous soyons responsables de l'église de réveil. Parce que son mari était aussi pasteur na Aseka. Il est décédé à Tikeri Balopango Kuna. Loko les a affaires entre les pasteurs aux hommes, défunt pasteur na Mwasi Naye, la sœur devait comme mango. D'abord, na niveau il y a l'église de réveil. Pour te ba statuer yango. Un serviteur de Dieu azalaka na méthode na ye ya koloba. Il se réfère toujours à la parole de Dieu. Toujours à la parole de Dieu. Toujours, on dit 3 fois. Toujours à la parole de Dieu. Regardez la Bible. Élie va vers Akab. Koyebi sait que mboko seza kobeba c'est toi. Ponani, pour mon aki que peuple Israël et boya et comment qui kosame la banzambe mususu. Et bossa Fernando Coutinho abandaka na biloko a sauvons le Congo awa. Le président Kabila était en fonction. Il se mettait à dénoncer Makambo Ebele. Joseph Kabila n'est plus président de la République Namboka. Mais Azan a immunité. Pourquoi? Parce qu'il est sénateur à vie. Que doit-on faire lorsque l'on sait qu'un ancien chef d'État avait mal géré Mboka pendant 18 ans? Qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous faites? Il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Parce que ça, sénateur, faudrait-il vraiment passer dans des médias comme Andakoganga Yango? Dites-moi, soyons sérieux dans ce pays. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous tous qui êtes branchés sur nos antennes www.africa Elengi TV. Bienvenue sur nos antennes, mesdames et messieurs. Encore une fois, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez en ce moment. Je pense que vous êtes nombreux à côté la émission Oyo, parce qu'aujourd'hui, comme d'habitude, vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission. Actualité du jour Oyo. Boyebi na mamezo le kanakati ya d'abord na kati ya monde actualité ezo premier biso eza makambo ya virus Covid-19 en même temps to kolobela na actualité oyo esali vraiment rage à la toile na makambo tali ba pasteur surtout ba comportement et ces steps oyo il y a évêque Mukuna est-ce que ça montage ou encore ça coup d'état ba salier boye ba vraiment ba espère baza awa o ba ko analyser par rapport il y a mutakalisation il y a ndeko na biso mona mboka évêque Mukuna est-ce que ça y est ou bien eza sozi na ye ou encore eza ku monter voilà tozana mona mboka jijika oyo tokosola na ye tant soit peu amekape ko éclairer opinion na bandeko o bazotala ye na bandeko pe bazotala biso pour qu'enfin toyeba bosolo eza place nini. Bonjour mon mboka. Bonjour ndeko nanga lokamba Mike. Bonne santé. Santé kaka au rythme du pays. Wana etika lika tradition au rythme du pays kaka. Au rythme du pays. Voilà, avant tokotana vif ya makam o on a déjà ko évoqué en début tantôt na émission. J'aimerais assez que on peut sa mise au point na yo par rapport à maladie oyo tous a frappé nango Covid-19. Merci en tout cas ndeko Mike ndengo ya mbinga lisusu ça fait moi mikolo ebele motuna na o ya Covid-19 wana ezali motu ya makasi parce que na République démocratique du Congo il y a un problème ya mentalité à ba congolais en particulier ba kinois qui sont durs d'oreille et difficiles à convaincre face à eloko wana. Ba mesure ebimi d'hygiène oyo esengeli bato ba observer yango pona ko éviter contamination parce que soko tali ba résultat oyo ba rapport au INRB ça kopesa tous les jours et ça toujours commenta makasi to comme na au-delà ba 600 soki combien aujourd'hui au-delà voilà oza commande mais toza ko comprendre te bato baza ko kufa pendant mingi te baza 33 morts déjà mais bato ba lebisi biso bazali quand même en voie na l'évolution maintenant bazo au moins 500 soki combien mais kinois azana du mal ya ko comprendre maladie wana pona nini parce que communication ezoleka malamu te communication ya banani ou d'abord communication ya autorité oyo sûrement bazali ko banga que bayeba ke bazana makoki te bazana moyen te pona ba test
ya kosala dépistage ezali penza te na mboka, c'est difficile. Ya mibale pour population a ganga te, a s'alarmer te na face ya situation wana. Alors Congolais, il faut koyeba ndenge nini kolakisa ye yango, ko expliquer ye yango. Tomoni na ba média presque nyonso bazali kopesa ba explication, mais soko oké na ba côté ya ba Tchangu, oké côté ya ba Selemba ou ba Bumbu, oké côté ya ba Makala, un peu partout kuna okomona bato bazali kondima yango te. Voilà, on a anticipé directement na question nanga, on obi so oké na ba Bumbu na Makala, bato bazondima yango te. Ma question est celle de savoir aujourd'hui, malade wana ezobi qui s'était sur les yeux ebomi. Alors pourquoi Congolais aujourd'hui Kinois, parce que tous en Akatsa Kinshasa précisément, pourquoi ba Kinois bazon di ma maladie wana te? Ils ont peut-être bazan la confiance ba konzité, ils ont mafia ndenge bazolo ba ya ba konzi, bazo batama bazo liambo na si ma maladie. Or maladie za na Congo te. Tout à fait. Question no eza malam, oza komona ke Kinois Congolais de manière générale, azaka dur d'oreille. Difficile à convaincre. Kinois, to Congolais, il faut amona na misu. Oza komona, il faut amona na misu. Tant bazali komona na misu te, bazali ko lakisa ye l'autre côté, il aura du mal à croire, à accepter yango. Tel ce qui se passe na Brésil. Les lotos ezali makasi na niveau ya Brésil. Même ba médecin ba komi kolela. On montre comment ils enterrent batu na bazako kufa na maladie wana na ba fausse commune. Et même les responsables bandeko ya batona bazako loba bazako expliquer que ça salanga il passe net la landa kimoko na France 24 albi a regretter pas ndenge papa na ya kufi bakundie lokola mbwa ezako ça les passe. Ce n'est pas le même cas avec chez nous. Nous on ne montre rien, on ne montre rien. C'est dit à quoi parce qu'il y a rien ou comment? Justement c'est celle qu'on a évoqué le gouvernement zako banga incapacité ne mona na population parce qu'il n'a pas de moyens. Ozako monde ba côté mususu moi ba test ezali ko sale mais pas na biso ezali te, on n'a pas de moyens pour le faire. Oza komona soki ba sali yango population ko like ko salaman mais pour nanga na moni c'est comme ça qu'il faut convaincre population zanang soko tali trebe na ba cité wana eza belé ba 600 na baza ko lobeza muke toza au-delà il y a 20 000 parfois même 50 000 na États-Unis ba kufi combien toza na plus de 60 000 morts des gens aux États-Unis. Discussion ezakuna bakanga ba plage bakanga ba restaurant bakanga te ozomona Donald Trump yena ba gouverneur na ya ba état bazali koyokana te oza komona mais on montre quand même ba image oyo bato bazali kobela yango oyo bazali kokufa nango to bandeko na bango bazali ko s'exprimer par rapport nango mais pas na biso l'état pourquoi il hésite ya kosala yango ndeza question na biso il faut l'état aleka ba responsable mboko oyo baleka siko na vitesse de croisière pour expliquer aux Congolais que non, en tout cas, awa et comme Bangis. Alors, ceux qui disent que Nakati Mboka Nabiso, la République démocratique du Congo, Corona Isate, c'est vrai ou faux? Non, Bazaliko s'est trompé. Bazaliko s'est trompé, ma Kassiming. Corona, virus, Ezali, bel et bien, Namboka Nabiso, Pezali Kobo. On ne pense pas que Batuloko là-bas, Inerbe Wana, institution, et Kokiko Kosa. Après avoir condamné Sabato, qu'il n'y a pas de vaccin. Te wana eza docteur Mouyembe, il azali responsable à riposte. Azali ko travaille na laboratoire wana, institut wana. Ozomona azali ko travaille na bango pona ko prélever ba données. Ozomona ici fi ba mona température no eza bulu yeke ba bengi ba toyi nerbe ambulance ezuyo ba ke ba sali au moins ba dépistage ba test mike ba comprendre que oza nango et puis ba tio na quarantaine isolé pour ba mena ko suivre siko état de santé na yo. Oza komona ye musala ne ezali pona riposte ko lutter à ce que pandémie on a epanza na penza na République démocratique du Congo de manière générale. Mais asi alobaki to ko atteindre pic na biso à partir de juin. Oza komona Bonanini, parce qu'il observe que quand la population se comporter. Balobi distance à 1 mètre, bazali koto sate, mutuna mutua tia masque. Et là aussi c'est un problème. L'État a ba mutuna mutua à la tamas, so quitté amende à 5 000. Mais l'État, mais justement yango lango pena nini tun. L'État a ko sale lokoté. Oza komon. Pona ko salisa ndenge na France ezali, bazali ko pesa ba masque. Balobi na ba travailler, aba ko fungola misala.
L'entreprise est dotée de travailleurs et masque. Mais pas sur l'État, ça côté. Il est silencieux dans On peut dire quoi? L'incapacité mais en quelque sorte, non, le président de la République. Moi, je parle de l'État. La constitution de la République est le président. On a chapeauté quand même. Oui, mais on a la constitutionnelle. On a la constitution de l'État. Parce que le président a un organe à l'icolo. Oyo peut-être azali ko kambamboka mais azana bon attention likamwa maladie wana eza sérieux oza komona likamwa maladie wana eza sérieux tala par exemple ce qui se passe na Madagascar babimisi kisi président na bango ba inventé à cause grâce à batisane moko boye kisi ebimi sikoyo azali ko senga na ba président africain mususu bameka ko zwa yango. Alors que OMS, ça peut émettre des doutes dans le mais la preuve est déjà au niveau de Madagascar. Des moments où nous parlons, ils sont na Togo, ils sont na Bamboka, Guinée, Cameroun, adopté yango, ça continue de mais pas le président a hésité nan. On a hésité pour nanine parce que tikina nous riposte. Équipe à riposte et mekakotala et ça l'analyse nango parce que les aux États-Unis likambo ya vaccin o ezalaki ko servir na Ebola ba adopter yango kuna mais utaki na RDC ba muyembe ne butu basalaki yango ozomona mais États-Unis comprennent que non qui si ezalaki servir pour Ebola to moni comment soulager ba patient COVID-19 ba meka ko sale lango ozakomona mais pourquoi est-ce que riposte na biso ezako ko adopter yango te pour na ba 600 cas o tozali nango ça aussi c'est la question toujours mitoun. Merci. Deuxième sujet d'actualité, pasteur Mukuna Mutakalizé, pasteur Mukuna oyo quand même après avoir publié tout moni sortie médiatique na yé mais tout autant quand même un message na bino botinel biso awa par rapport à la réaction na yé na ndenge à réagir na ma vidéo oyo etamboli est-ce que ça montage ou encore coup monté alors nayambi mon mboka Jijika ou européen pe ya nonaye mise en point naye aza professionnel ya média ya leloté ya Tongo son lobby ya Tongo Jijika. Oui Mike talaki vidéo wana effectivement très bien. Selon yo, selon observation na yo, analyse na yo, mise au point na yo na makambutu eleki d'abord sur le plan technique tout le bas. Vidéo wana eza pasteur Mukuna ou bien ça été, eza montage ou bien ça montage té. Bon tout en kozala expert en matière ya technique mais na ba oyo ngai na sololi na bango. Oui. Ya libanda ya mboka na tuni bango est-ce que vidéo wana ezali authentique toté ba expert ba ebisinga ezali authentique ezali authentique c'est-à-dire c'est lui c'est véritablement lui et loko ya montage na kati ezalité c'est difficile ya ko placer montage bien que na moni expert moko ya montage ayebisi ngai avec ma preuve à l'appui asali ba dessin alobi ono tala boyebo eza ko faillir eza ko lakisa ke eza montage te mais pas na ngai na ba oyo nga na sololi nango ba ezali vidéo moko authentique parce que na ina rappeler batu montage vidéo 3D c'est difficile ya ko remplacer mutu ya mutu na mutu mususu tout à fait ozomona so bo sali bongo il a qui sera vraiment que ah bambi et puis là qui sera que non o eza yango te surtout na ba mouvement pour rater déjà donc ba logiciel oyo et ko remplacer ko sala montage ya bongo jusqu'à présent dans les athées on a connaissance au biso toyebi à moins que ba déporté parce que na France quand quelqu'un moko aza kopé sa technicité hein pour na koyeba que vidéo eza solo to alukuta wana bakoki ko zwa yo mutu ozomona ndenge tovandi na yo boye à travers des corps na biso bakoki ko longola biso batie biso par exemple bisika basi bazami takala non wana c'est une autre chose voilà wana koki ko salema wana to benga kayango to bengi yango basali lokola ba plateau virtuel et évidemment évidemment fond vert tout à fait koki ko se déplacer exact mais oyo eza incrustation ezate voilà na kati ya voiture eza mobimba eza polele faut tala ba plan ni ezali ba plan de
Effectivement. Tu bannis na plan en C. T'as d'abord décor, t'as d'abord les décors. Voilà. Ozomona, t'as d'abord décor ndenge ezali. Okay. Décor eza komona na keza authentique. Voilà. Eza na kati ya mutuka. Et on voit na kuta, on voit la maison. O ezola kisake, il y a une fenêtre moko ici là donc ezomona keza chantier. Voilà. Ozomona. Et puis il y a une musique qui joue. Ozomona, il y a une musique qui joue. Eza musique moko ya Bayuda. Qui joue na kati wana. Kadi yoyo. Kadi yoyo. Bon, Kadi yoyo Bayuda. Une musique qui joue. Et puis la voiture n'est pas fumée. La voiture n'est pas fumée. On sait voir à travers l'image ce qui se passe dehors. S'il y avait quelqu'un qui passait, on allait le voir. Malheureusement, il n'y a pas quelqu'un qui s'est passé, mais on voyait en dehors, il y a des corps internes. Pour dire que ce n'est pas montage. Mais justement, c'est comme ça qu'on sait voir ça. C'est comme ça qu'on sait analyser ça. Réelle, tout à fait. Parce qu'à partir d'un décor, il faut visualiser Yango. Ce qui se passe en dehors d'un décor interne. Il y a les décors extérieurs. Est-ce que les décors extérieurs sont original? Est-ce que le décor extérieur est fixe ton mouvant? Si le décor extérieur est fixe, ça dit figé, attention, il faut que banang. Mais si le décor extérieur est zappé mouvant, attention, attention les locaux. Voilà. Et qu'on a qui s'aque, est authentique. Voilà. C'est comme ça qu'il faut analyser. C'est comme ça qu'il faut analyser. Mon amour Kajijika, Ndenge Ozoloba Awa. Mais aujourd'hui, tout le monde quand même appui à Batoa, où bazo soutenir pasteur Mukuna au Bazoloba. Et Zayangote, montage de toutes pièces, ceci, cela. Jijika Golobanin. Bon, je connais la mentalité à Congolais. Ozomona, c'est que moi je regrette beaucoup. Les Congolais, ils parlent mais ils ne vérifient pas. Ozomona. Pour une chose locale, il faut que ça lango étude minutieuse. Vanda yango avec les experts en la matière. Bobanda ko analyser yango eloko na eloko moko moko. C'est comme ça que tu vas finir par comprendre ça. Mais du fanatisme, du snobisme, na ba problème local oyo ezali malamu te. Ozomona du fanatisme, il faut to éviter. Tous à la neutre. Moi je suis journaliste de formation. J'apprends à être neutre, na éthique nanga, déontologie nanga esenga zala neutre. Yebi sabiso ce que tu vois là, ezali vrai to faux. Et moi je dois maintenant faire un effort ya kotala yango na fongoli miso avec les données que j'ai na ko analyser na komona ke eloko ezalukuta to eloko ezali faux. Ozomona Congolais na mentalité na ye, il est rebelle, il est têtu. Il veut parler sans pour autant avoir des preuves, sans pour autant réfléchir, analyser les faits en profondeur. Alors qu'il faut nabakawana analyser yango na profondeur nango, parce que c'est très grave ndenge zawana. Et BBC réputation ya mutu. Ozomona mutango pe ce n'est pas n'importe qui. Ozakomona. Alors, ba Congolais avant de parler, on dit souvent même adage moko lobaka avant ya koloba tourner 7 fois langue na yo. Ozakomona ko wele la koloba na précipitation te. Et c'est ça le problème avec les Congolais, ils ont l'habitude de parler avec précipitation sur des faits moko ezali sérieux. Ozomona ba indice ezali clair, ezali visible. Au lieu d'analyser, de réfléchir, et loko est comme les bisoboye, to vanda nanu, to analyser en malembe total, to enquête moko e salama, ezala diligente, pour te balande lango, to mona so ke ezali vrai toté. Donc je regrette ces Congolais qui ne savent pas analyser les faits tels qu'ils allaient et qui se mettent à discuter inutilement, à faire des commentaires. Non, il faut taper perdre, il faut Est-ce que vous avez des preuves? Vous vivez en Europe. Comment vous savez que ça il y en a il fait la Jean-Marie Kassamba. Mais portez Jean-Marie Kassamba plainte alors dans ce cas-là. Vous lui portez plainte, justice et salango. Comme ça, si c'est véritablement Jean-Marie Kassamba qui est à la base de l'Okoana. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas un terme et un règlement des comptes? Ndengue Tomona qui ces derniers temps sur le plan médiatique, Tomona qui évêque Mukuna. Kolobana Kombo ya Joseph Kabila, Bakangaye, Agosenga arrestation naïe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui l'FCC a gagné son coup?
Bon, dire que les FCC sont derrière Kouana, c'est difficile de répondre à la question parce que je ne fais pas partie de FCC. Na yebite comment FCC fonctionne. Je ne connais rien. Na mona kaka ndenge baza kusala misala na bango, ndenge baza na politique, ndenge baza ko évoluer. Mais les problèmes au lobby individuel aux hommes. Les conflits individuels, il faut que Joseph Kabila est azalaki ancien chef d'État na mboka oyo. Que dit la Constitution article 27? Que les gens aillent lisent. Les problèmes en mboka na biso, on essaie, on ne lit pas. Et lorsque ça la kanga passe, on ne lit pas. Les gens qui parlent mais ne lisent pas. Je les envoie à la Constitution de la République démocratique du Congo. Article 27. Balobi mutu nyonso azali na droit yako adresser pétition individuellement ou collectivement na autorité publique. Ngai na monike mboke zoke ne malamu te. En tant que citoyen congolais, qu'est-ce que j'ai fait? Na commis pétition na ngai. Makamba Covid-19 on a ça comme on a l'autre côté. Bazole mbongo communication za malamu te na côté. Et la linéa qui dit nul ne peut être poursuivi après avoir proposé initiative au cause de la poursuite. Mais les Congolais, mais je me demande s'ils comprennent ou ne comprennent pas. Comment? Avec Moukouna Azali Lésé, pour un problème bisoto yebite, on nous parle de 250 000. Voilà, démarche Oyo Monamboka Moukouna. Azosa la face ya... Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que ça madame? Nekonangai. Oui. Vous avez en France 2 cas. Vous avez affaire Kaziak. En France. Ils savent ça, ils sont là-bas en France. Azalaki ministre à budget, il y a Macron. Mbongo et qui m'a quitté. Oh, Azana na compte na Suisse. Aleki na ba média sali makelele. Justice s'est rattrapé. Wapiye l'issous. Et l'autre côté. Vous avez un deuxième cas. François Fillon. Oh, yo Azalaki Moutifalaki ba français ba élu parce que c'est lui qui était publicité. Loko la président potentiel à France. À quoi kini na emploi 50-50. Akoya kinango moi sine na bana akoti sa bango na ba misala l'état po bazwa mbongo à l'état mais aleka na ba média zolo banini ote ba esa complot contre ngai e ba tu balingi ngai te banini justice est rattrapé. Est-ce qu'il parle? Et qui est celui aujourd'hui na France 24 na ba média nyonso na M6 et ça la 3 partout qui parle encore contre François Fillon Tonan ndeko na ngai Fernando Coutinho abandaka na biloko à Sauvons le Congo awa. Le président Kabila était en fonction. Il se mettait à dénoncer Makambo Ebele. Tozomona ndenge asukaki. Joseph Kabila n'est plus président de la République na mboka oyo. Mais Azan a immunité na ye. Pourquoi? Parce qu'il est sénateur à vie. Oui. Que doit-on faire lorsque l'on sait qu'un ancien chef d'État avait mal géré mboka? Pendant 18 ans, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Parce qu'à ça, sénateur, faudrait-il vraiment passer dans des médias comme Yango? Dites-moi, soyons sérieux dans ce pays. Faudrait-il passer dans des médias pour quelqu'un qui n'est plus en fonction? Parler de lui comme ça? C'est que ce qui est un problème individuel. Allez dans la cour et tribunaux. Allez régler ça. Ce qui est à 350 000, c'est ça qui est renaissance et monanité. Et que lui ni yango ou a mis tout l'argent qu'il a dans ce qui est pour mbongo ba pesa qui pour la campagne électorale na débat avec Jean-Marie Sambalobi mbongo à l'état. Avez-vous pris l'argent, oui ou non? C'est ça la question est directe, la question n'est pas indirecte. Vous me posez moi la question jusqu'à na pesa ko yo tuninga alvi na pesa ko $50 toté. Qu'est-ce que moi je dis? Qu'est-ce que moi je réponds? Je dois dire, si j'ai reçu l'argent, je dis, oui, Alvin a fait ça qui ngaï bon. Je ne peux pas couper sa réponse, mon code détourné, non, je ne peux pas. Les affaires privées, il faut les cours et tribunaux. Lorsque vous êtes lésé, ça c'est ce que la Constitution dit. Ça c'est la loi. Mais comme mango na ba média, en tout cas comme le komoussous. Et ça ne va pas. Aux hommes, ça ne va pas. Il faut qu'on me manque parce que c'est toute une procédure. Et ça procédure mon comme moulaï, hein. Et ça procédure mon mollet. Et ça n'a peut-être qu'à na leki kambala moko na ça contre Fachi. Il faut pas kanga Fachi. Mais ça l'a caté. C'est quoi? Et ça l'a caté. À la télévision peut-être pour nous médiatiser pour que cloche ebeta batutu bayoka dans sens où on en est peut-être moi namboka muku nazali kosala otozo azobenga lelo ke éveil patriotique. Mais le réveil patriotique na boité. C'est bien bon. Il fait ça le mouvement moko ezali reconnu.
Vous avez Sarkozy qui était président en France. Makambone à Libye kuna. Basambisa qui était, c'était un ancien chef d'État. Et Soukandengeni. Mais il a été poursuivi. Bajija qui est Ponango. Mais c'était un ancien chef d'État. Et c'est ça là qui m'a quellé dans les médias. Et ça là qui m'a quellé dans les médias. Nous avons des organes judiciaires où ils allaient charger à Kosala Yango. Ce que les Congolais veulent aujourd'hui, c'est des propositions. Il y a solution pour l'amélioration des conditions de vie sociale et Bango. Ça, c'est ce que les Congolais veulent entendre. Nous devons arrêter toujours dans les plateaux, dans les médias, voir des individus qui passent pour poser que des problèmes. C'est tout ce qu'on nous propose. Mais dites-nous qu'est-ce qu'il faut pour te babongisa balabala kasavub. Namoni avenue Victoire. Juste un tronçon kakamouké. Et le gouverneur vient inaugurer. Juste un petit tronçon là. Oui, mais le reste c'est là tu nangambo ya sayo. Beaucoup bongisa ngote. Allez-y na rond-point Victoire vous verrez. Mais pardon na rond-point Kimpanz. Nzeleza kobeba. Allez jusque là au fond. Allez-y jusque là au fond. Voilà. Ça c'est ce que nous voulons. Que des gens passent dans les médias pour apporter les pistes de solutions. Proposer ma solution pour le développement. Indice de développement humain dans Boka Nabiso. Et ça l'a combien? Bon, les gens souffrent ici. Les gens souffrent ici. Regardez la jeunesse. Mais la constitution dit quoi pour la jeunesse? C'est l'État. Il y a la jeunesse. Mettez la jeunesse. Na ba parti politique 5 000 francs pour l'eau. La jeunesse de demain, voilà, c'est comme ça bon négliger bango. Mais un jour vous allez regretter. Hein? Un jour avec pasteur Mukuna a bandé déjà côté Téléma pour na makambo. Dès qu'on a fait Kazali côté Téléma en tant que serviteur de Dieu. Toyo Canabien. Un serviteur de Dieu azalakana méthode na ye ya koluba. Il se réfère toujours à la parole de Dieu. Toujours à la parole de Dieu. Toujours, on dit 3 fois. Toujours à la parole de Dieu. Regardez la Bible. Élie va vers Akab. Koyebi sait que Mboko Sezakobeba c'est toi. Pour mon aki que peuple Israël et boya et comment qui kosame la banzambe musus et bosani histoire que nzambe da bimisaki bango na Égypte kokomisa bangwan alobeli. Vous avez notre cas. Jérémie, akeko ebisarwa yo nandengo zakoka na ba prophète na lukuta Nebukadnezar akoya akomema peuple o nyonso na captivité. Mais roi bosanaki aboyaki ne koyoka mais Nebukadnezar ataki elika na roi Égypte. Roi Égypte akoya nzambe na ba prophète na lukuta. Nebukadnezar aya alokota bango tout. Bakena na captivité. Pourtant, ma combien Zambé bakini jamais banezel depuis baouti Égypte bakokenisu na boumbu. C'est le Dieu avait dit ça. Mais ndengeni bambemi on sont en captivité. Parce que bakokenisu boumbu. Ils sont allés souffrir là-bas. Ba bise mobeta banzem na bi tokobeta banzem na biso ndengeni biso na mboka mpaya. Donc vous voyez, donc un serviteur de Dieu a un langage o ezako ute pa nzambe pour na kolobela mokonzi. Mais il ne peut pas s'adresser qu'à un chef d'État à Kala. Mais il doit s'adresser aussi dans la présidence Fatih. Selon Jijika, pasteur Moukouna, selon la parole de Dieu, selon la parole. Selon Gaïté non, selon Jijika, ok, ça va. Ok, d'accord. Pasteur Moukouna a Zoloba Makambu hors la Bible. Donc, méthode Oya Zeli Yango. Ezali à propriété. Ezali à propriété. Ezali conforme à l'écriture. Wana siko est commis domaine moussous. Ce qui est commis domaine en politique, eh bien qu'il s'engage officiellement en politique, eh bien comme ça à l'andelango. Mais pourquoi Kakakolandela, ancien chef d'État, un ancien chef de l'État, pourquoi Kakakolandela? Bon, s'il a raison, eh ben il faut suivre une procédure pour aboutir à Nani. Voilà, on attend un message. Moko cité Bethel 1. Contre ACK 1, égalisation de Vec Mukuna à la 89e minute. Alors, on a juste un message et a battu Internet. C'est-à-dire que... Donc, il a voulu... Il a ironisé. Il a ironisé. Égalisation, il y a Vec Mukuna.
na 89e minute. Donc, alors, Jijika, tu es moi rapide. Naebi que Hollandi déjà audio ou ndeko ya mwasi alobi o azolela na kombo ya évêque Mokuna. Abusé na nzoto na ye, abusé epa na ye, a prometaki ye a kopesa ye lopango moko, pas lopango ya Mokuna mais lopango ya mobali na ye o atikaki. Toto kolanda ba audio etamboli monde entier. L'air ozo yoka makamba bongo na kotiela yo pe o réagir vite fait mais avant tout na lingina na peso maloba. Oyambi yango comment koyoka prophète Obane Kosambela na ACK. Oba lobeli biso awa, prophète akufi a confié biloko na ye pas à pasteur avant kufa. Pasteur azu biloko wana lobi na kopesa moi cité avant na pesa fona bima na yo. Ami ko abize na yo. Réaction ya Jijika. Bon réaction nanga ezali malamu te. Réaction nanga eza malamu te parce que ezali mwana mwasi muto azali koloba yango. Ezali mobalité et je ne pense pas là que ba okoloba ke ezali montage. On voit que azali ko solo là na mutu. Oza komona et puis à promettre ko dévoiler ba secret mususu pe ko mebango na justice. Oza komona le problème nangel ngaki ezalande e bandande wana. Ozomona la fille en question devrait kokendende na justice pour na ko régler yango et non ko luka ko sambwisa évêque ndenge asalewa. Effectivement, tout à fait. Mwasi ya Mokuna lobi na bengi na video po bato baondima te keza ye mutu asangisaki nzoto na Mokuna mpona na tia appel mosusu oui oza en direct naza en direct na Facebook na bandu kaka video ya pasteur na ndelo na bandu kana na to stenga ok na kati alors ojo batindi eza fana ngate bwana eza fana ngate yoka fana ngana ojo ana yoko mo mélanger eza fana batu musu bazo sala ba ojo na bango mais eza bango te fana ngaya. Ok, alors si ko betela biso kasi lisolo lokwa tozwi yo moko betela biso lisolo e banaki ndeni no se retrouver na pasteur Mokuna na kati ya voiture bozo sangisa nzoto. Tayebi bilo na je suis fan de plus TV. J'ai des plus moi ça tu veux je suis fan TV. Oni mwana lali awa mwana mokoza awa mwana mokoza ile moi salali awa. Ok, wana bana na yo naza mwasi ya serviteur ya Mokuna. Donc soki Mokuna azate mobali na ngande abano remplacer place Mokuna bano pesa profesi auto kufana 2014 quand virus bibi azana sika. D'accord, kofi atiki lopango. Ngana zala kite na vaje kina kinaishi na kesu na tika na bilamba na ngana kesu na biloko na kutika. Tangu na ye nakuta naluka mikanda lopango parce que mobali na ngaza kina lopango na bandala atiki lopango na bandala. Nake mikanda lopango ezeka na kepa Mokuna na bibi sanga mikanda ya lopango ya papa mwana na parce que tout ça ni mariage balana na ye. Batos ba bibi Mokuna yebi ke ngane to balana. Na kena singa nini numéro na kesinga Mokuna ngaya ya lopango. Tana ke Mokuna yebi singa o avana personi ya lopango fana na bimana yo. O bimana ngayo yebi tenga na za mwasi ya serviteur na yo ke bimana ngayo susute o depuis kana bando lukayo pona lingao na mona ki place ko linga to muta bando luka depuis kala yango na bombe kanza lopango sikonde na monyo boye na sepeli no na bano sipela no kuto avant kuto mbali no kufara lo sipela depuis kala wana abi o na ibaki te position na tena ndaku na ngai na ngana longola ye kuna ngai ona susu na ndaku wana mais moi singa na ebisi ebike babalanga abi na ebike babalo na kozo sambo ma libala na kosubilo lopango susu na kotinda bande bonyo na poto na osubilo na mutu bozoyoka. Oui oui, très bien, bato bazoyoka o. Osumela na mutuka. Na bi ok, ndemo lo bibongo parce que ba fille be la pete bi ba fille be se la fille be Mokuna lala na biso ko sa biso kama kamune azalu utangu to na zalu utangu kama be uta passer moko utangu ko so peza ko zo fani ko utala na zo ko so peza ko zo ko se peza ko sa. Oui, continuez là. Non.
Oui, oui, tolanda yo. Antobi na hotel. Kita na si. Bango na yebisi yo linga bimana nga oyo na bimana o metoki bimana na kati ya mutuka. Nazana video moko o elongi nanga moko eza penza o elongi nanga eza na kati na kopisa o mera kopisa o skote kopisa na justice. Voilà. Réaction Nayo JK namoni scandale donc Maramekomiawa donc Tolandi Bissonio surtout comment est-ce que la fille Azolo Bamakambu Oyo évêque Mukuna a salié et puis à lobby azana ba vidéo mususu oyo elongi na ezali parce que nazo mona na internet bazolo ba bo filmer mais ndenge nini elongi ya fille wana ezate eza lokwa bato baza ko mituna bato baza ko se poser des questions na film Anaconda ndenge nini cameraman na mona na te vas-y. Bon, d'abord, nalandi yango attentivement, salingai chair de poule, ndenge azali ko relater les faits. Namoni salona na mawa. Et salingai n'a pas si profondément. Et salingai pas si profondément. Namoni mère échanger oui. Naza koye bate, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qui n'a kolo ba directement parce que aza mwana mwasi. Oza komona constitution ya mboka na biso. L'article 14 nango et zali kopekisa violence faite à la femme. Moi si faut la protéger. Le bien appartient il y a des fins mobali naye. Il a fallu que luka ko régler yango ndenge sengelaki. Mais onga na koki koloba sera salaki d'abord mabe koya na démarche yango na ba réseaux sociaux. Non, tokoya place wana. Tokoya place wana ndenge le komi na ba réseaux sociaux. Exactement. Parce que la justice peut faire ce travail là. La justice peut faire ce travail, mais d'abord avant justice, il fallait que nous soyons responsables de l'église de réveil. Parce que son mari était aussi pasteur na ASECA. Il est décédé à Tikeri Balopango Kuna. Loko les a affaires entre les pasteurs. Aux hommes, défunt pasteur na mwasi na ye, la sœur devait comme mango. D'abord, na niveau il y a église de réveil. Pote ba statuer yango. To silisi audioté. Soki ba statuer si. Moulayi a lobby déjà monaki ba sali elo côté. Ba sala ke loko côté. Ah mais là il il faut même cité combo ya pasteur de l'église Mangembo a lobby na occurrence na ye azala ki témoin. Voilà. Alors, ce qui est basali yangote, ezali déplorable. Ezali déplorable, passer on a basali musala na bango nenge sengelité. Il devrait sauver la fille. Baza ba serviteur de Bible bananzambe. Bazwa yango na maboko yango, baluka ko régler yango bibliquement parlant, ba ko régler yango ndenge nini. Oza komone, ba interpeller kaka collègue na bango, ba faire assurer ba expliquer. Voici ndenge Bible biboye na boye. Sinon boye et comme eloko mususu. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a lobby au Kenya na justice. Eh ben, asa obligé quoi que na justice. Na justice que vous avez parce qu'elle détient des preuves. Elle détient des preuves. C'est quelle preuve avec Mukuna à Koko Pes à quoi avancer que Ezali Angote. Peut-être il en a oya yepe, tozo c'est la paix après ça va preuve na. Preuve oya zolo ba déjà tozo mona ba sortie médiatique na que ça montage ya et ça coup monter à FCC. Mais avec les sons là c'est là les sons là. Ce n'est pas les FCC des Ali Kolobao. Aux hommes. Et mon année que ezali proverbe moko ezali privé aux hommes. Mais ebimi na moment où ba déclaration na ye contre un chef de l'État ezali ko salem aux accommode. Est-ce que faudrait-il lier yango na FCC na kunase bon peut-être parce que boyebi politique na biso ndenge ezalaka. Politique na biso eza salité makasi. Na politique na biso yo serviteur de Dieu okoti kuna ba kotindika otina lifelu. Bakochelo bapo de banane. Milieu politique na République démocratique du Congo, ezaka milieu moko salité makas. Eza milieu moko ya humiliation. Eza milieu moko oko gagner na yo vie aux hommes. Mais attention que ne ko signer ba pacte. Que ne ko signer ba pacte, que ne ko signer ba alliance, que ne ko signer n'importe quoi pour nous garder confidentialité ya makamonyo se koleka kuna. Bako peso ba mbongo. Mais une fois au Pessi Mukongo, attends-toi au pire. Une fois au Pessi Mukongo. C'est pourquoi, serviteur de Dieu, il faut éviter qu'on ait un terrain. Et c'est le terrain, on dirait que c'est serviteur de Dieu.
oza komona balinga bango te bakolukelo bakuba moko na ndenge moko osakana te eveke Kankenze azalaki kuna asukaki ndenge nini. Vous avez pasteur évangéliste Kizamina Kibila. Oui. Il était député. Kuna asuka kindengeni. N'est-ce pas vidéo ne bimaki azo trichete. Qu'est-ce qu'il avait dit? Awangana ki authenticité nango. Awangana ki authenticité nango te, mais il avait dit qu'azaki ko trichete. Mais la vidéo avait circulé partout que etala évangéliste Kizamina azali ko tricher na université. Et c'est un collègue étudiant qui avait filmé ça. Aux hommes, a filmé ça qui avait envoyé étudiant à qui ne filmé évangéliste qui examine à Azako ko ça l'examen et ça là qui est important il y a qu'on filmer puis qu'on publier qu'on baké azali ko tricher. On est allé le voir Kankenze qui examine al bakini al baki azako tricher Alvin be yakena ko tourner ba question aux hommes à ce sujet lui au moins il avait répondu aux hommes. Donc il faut que na makambo ya nzambe bayeba ko régler yango na bonzambe na ndenge nzambe alingi conformément na saintes écritures. Vous avez des responsables na tango église, il y avait des responsables na niveau à Jérusalem, na niveau à l'église locale qui suivaient de près ba conflit nyonso ezalaki interne entre les frères, entre les sœurs pour na ko régler yango. Mais na ba réseaux sociaux te, na ba médias te. Na ba réseaux sociaux te. Biso tout okundana ma acte wana bato ba filmaka pour publier na ba réseaux sociaux pour salir image l'air bozalaki de l'air bozalaki 3 ou 2 bato mususu bazalaki te ba sentiment na bino bo partager ki yango bino mibale. Alors est-ce qu'aujourd'hui si cela est vrai je dis si cela est vrai, est-ce qu'aujourd'hui avec mukuna crédibilité o yazalaki nango ou encore image ou apesa ki na kati ya mboka na biso a ko mériter ngo toujours? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi personnellement, Naza Komona Batumi Balé, Naza Komona a changé ma casse. Retour à la parole au Ayaki Nango. Vague wana Ayaki Nango. Tango ba faux prophète ba comme opesa ba professeur Lukuta na ba pasteur. Évêque Mukuna azongi saki église de réveil na époque ya ba vague wana. Il y a un mouvement charismatique na ba début o ba berger bazalaki bazalaki ko sambela bazalaki na ba bible na mapeka bazalaki vraiment soka na ndako bozo respecter ye boko lambele biloko ali abondeli pona bino bo futele transport évêque azongi saki yango oza komona mais lelo discours n'est changé oza komona discours est changé oza komona c'est de beaucoup plus ba déclaration politique très sévère très dur envers classe politique Mokobo. Qu'est-ce qu'il y a na Bango? Y a-t-il Anguille Souros? Y a-t-il un conflit personnel entre lui et Joseph Kabila? To avec ma collaborateur ya Joseph Kabila, oyo balinga kiba ko sale peut-être mabe na likambo mbongo $350,000 à Renaissance, to na mbongo ya campagne, oyo balobi ki amelaki asala ki lokote. Y a-t-il un problème? Y a-t-il Anguille Souros? Na makambo wana c'est bango moko ndefo balobela biso bamema ko s'expliquer parce que là tozomona kaka baza ko salir avec mukuna mais bato FCC o bazali ko accuser bango personne ne répond baza ko tika la kimia. Alors pour netali notoriété na ye attention Denis Les prophète des nations ayaki na allure ya bien mais après likamone na ntawa passer ntawa pona makambo mbongo oyo procès alaki diffusé en direct Nandolo, mais où est prophète Denis Silelo? Disparu. Ozomon. Et le Kwana est affecté à la ministère à Moutou. Ozomona. Un serviteur de Dieu. Au continent, le Kwana, c'est fini. C'est comme Jida, Ateka Kiesu, c'est fini. Carrière nae qui apôtre ne silaki. Ozakomon. Pourquoi? Voilà. Parce qu'à Kotaki na makama mombongo. Ozomona. À Kotaki na makama mombongo, Ateki na Christ. Et puis c'est fini. Carrière silaki, il était le même sépan. Et c'est ça notre crainte après. Toute la justice n'est comme Mabiloko Yango, mais nous, notre souhait est d'aller contraire cela dans niveau de l'église, pour te serviteur de sage église, et puis dédommager la dame en question parce qu'elle a complètement venu. Parce que c'est comment nier ma makambo boy? Mais c'est très dur, c'est très fort. Comment nier la justice boy? Comment nier? Ça deviendra compliqué. Ça deviendra compliqué.
Ça devient compliqué. Que doit-il faire maintenant, pasteur Mukuna? Na makambo ekomeli aokisi église Sony. Bon, 6 milliers, complètement 6 milliers. 6 milliers devant le peuple de Dieu. Mais la plupart 6 milliers. Après sa version naïe. Voilà. La plupart ba pasteur ou bien ba chantre tout le monde a kaka so ba koina na mbeba ole ya ko senga pardon ba yaka na ba justification tout le monde yango na ba Moïse Mbia, le même cas avec Mike Kalambaye. Non, mais Michel Bakenda s'était humilié. Non, Michel Bakenda s'était humilié. Allez là qui coûte tout, à senga qui pardon. Michel Bakenda, il faut féliciter, il faut qu'on salue ce qu'il avait fait. Il avait montré qu'il y a Azali chrétien. Obi na proverbe alobi, rien n'est réussi à celui qui cache ses transgressions. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Un chrétien véritable est comme ça. Il doit avouer ce qui a salaki mabe, il avoue, il obtiendra miséricorde. Sinon, il n'avancera pas. Le prophète de Niles n'avance plus. Finalement, Bimi Polele. Or, Michel Bakenda a été sage. Il a compris que ça risque de casser carrière Nanga. Alors, j'ai mimili en tant que chrétien, conformément aux Saintes Écritures, et Wana Zali Koken. Et avec Mukuna. Qu'il fasse aussi de la même façon. Parce que là, c'est très grave. Il doit s'humilier devant le peuple de Dieu. Koloba version na Endenge Zali. Ce qui est choqué l'église, il demande pardon. L'église est condamnée. Lokolaza parmi les leaders d'opinion moko ya makasi a sengi pardon, ba bondeli ponaye et puis il va continuer makamone ndenge sengeli. Merci bien. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes courus par le temps, donc nous sommes en lumière du jour. Déjà. Tout à fait. Merci na bandeko balandaki biso du début jusqu'à la fin. Merci encore une fois na JKK. Merci Pena. JK, donc voilà. Et mot de la fin na yo. Mot de la fin na yo. Mon mot de la fin est qu'on remercie infiniment. Par rapport à la émission de Sali. Et là on est nezangi ya ko bakisa na CGO. Bon, ma question est belée. Ma question est belée. Vu le temps, peut-être prochainement toko bete lango c'était. Mais laissons le temps au temps. Ndenge za ko évoluer. Ndenge yefi yango lobia ko memango na justice. Total ndenge réaction à église de réveil na likamboana ndenge ni bakoloba et puis ceux du PPRD. Disons, bateau FCC, au bazako funda bango, comment vont-ils réagir na likamona pour que Jean-Marie Kassamba yé pas kolinga kaka ko réagir à l'oba si évidemment ils sont derrière cette affaire. To bazali simangote ezali kaka problème moko privé entre évêque Mukuna na jeune fille wana pour na likambo lupang. Total ndenge évolue. Totale évolution nango. Donc merci, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Je dis mais encore merci encore une fois. Merci de la prise de vie. Alvin Beya ou Asimeli Biso de la caméra. Salam Sanayo, salaire Nayo. Salaire Ezali, frère Alvin. C'est aussi un bon caméraman, Alvin. Oh, c'est un bon caméraman. Na global. C'est un ancien journaliste. Voilà, journaliste caméraman. Oh, Alvin, nous avons bien. Nous avons bien, inséré. Merci, Alvin. Merci, Alvin. Zamba Zalanayo. Quand même, voilà. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.